Mabina ya ballet ça mabina mobo et excusez pour la terme mais ça mabina mobo ya mbeto. Création à ballet. Et ça mabina ya mbeto. Et ça mabina mobo ya li conjugal. Est-ce que beaucoup ça qui ndoki? Beaucoup ça qui ndoki ta? Beaucoup qui ndoki, mariage coutumier za randé. Mariage coutumier c'est que ça qui ndoki. Pour nga magie ezaka mensonge. Magie eza lokuta. Mais si le folklore beaucoup eza pouvoir mobo ya pays. Vous comprenez? Chaque pays ba na bête noire na ba on est sur na Congo to na okapi, to na bonobo, to na ba gorille. Na bandi danse na âge à 7 ans. Maman nanga zaka prophétesse à l'époque, personnellement malgré Aza Souté. Na banda robeta na une église na ye grosse caisse. Après grosse caisse na robeta mbonda drum na bota mana ba don. Après na danse na bani na catholique. Na lolenge nango ya kosala makambo na kitala tala na yango ya ba couleur ebele nde Ave Maria télévision elongo na Anastela to elibino lelo découvrant les jeunes talents. Kombo na ngai c'est fera le tondo. To beta lelo masolo na moko ya ba artiste. Nazali na probabilité ya ko présenter parce que afandi penza na ngwende na ye, afandi penza na kitoko na ye na bokoko na ye na bokonzi boye. Ye moko a se présenter elongo na bino na ngai to découvrir avec qui tengena mola ya biso l'écran to découvrir invité na biso mola bien na lobai kaka cher internaute fidèle abonné à Ave Maria télévision on a pesi bino mbote une fois de plus bolimbisanga mpona bandai na yango te na lolenge ya kosala makambo na yango nde Ave Maria télévision ili biso le jeune talent azali nani to découvrir ensemble déjà momoni elati bokoko tozongi na kati ya tradition tozongi na kati ya bokoko tozongi na kati ya kibobantu bayebi na kati ya bobantu tokundula tomeka kocomprendre tosolosola oyo toyebi te na matalatala ya Ave Maria télévision na kopesa ye na lombangu mbote to découvrir ensemble. Bonjour papa. Bonjour. Ngana yebi yo kasi bandeko baolanda yo bayebi kombo na yo te se présenter na lolenge ya mokie po bato baotala yo ba découvrir yo. Kombo na ngai ezali Eli Lukungu Abongi. OK. Ouais, mais prénom na ngai ya membre ya A, parce que la benga nga le padre. OK. Les en espagnol ça veut dire père. OK. C'est ça. Le padre atali nani asala musala nini to moni obo musuba yo confondre bakanshi nganga musuba moni o so se fera biso ndokite boye musuba moni o nani suzu inkisi mais quand on se présenter au sala nini o lati boye pourquoi pour na bato pas comprendre yo. Le padre azali artiste danseur chorégraphe artiste complet en vrai dire. OK. Ouais. Alors artiste complet pourquoi Teni Oyo. Mais Teni Oyo ezali beaucoup qu'on a biso quoi. OK. Congo tozali na 26 provinces. Toujours constitué na 450 tribus. Si on a ba tribu on a tout na yebi ko dispatcher ba danse na bango. OK. Nga personnellement na tradition mingi. OK. Pour espérer mutu vie prospère. OK. C'est ça. Alors il y a banda carrière na ndenge nino banda ko bina ndenge no yekola obimaka bobi obina to banda ko ampier mutu mo bina na quartier zelo kwa papa ya mama o hérité. Eza donc eza talent na botami nango na bandi danse na âge à 7 ans. OK. Maman nanga zaka prophétesse à l'époque personnellement malgré Aza Souté. Na banda robeta na une église na ye grosse caisse. Après grosse caisse na robeta mbonda drum na bota mana ba don. Après na danse na bani na catholique. La pied gauche, mchego, ti. Majorette. Ouais. Ils avaient un don, ils avaient que nous salamo na bandi on rend la sentiment té. Na zo ngoma comme profession na ngai. Ouais, c'est ça. Travailler en wapi na banane. On a travaillé on a balé au moja.
on est en ndako nanga mais nga mo pe personnellement naza na mam nanga pe na salaka lo nanga mo na salaka olobi no mo olobi ozali mwana ya prophétesse malgré akenda pe en son âme est-ce que maman a permetaki yo akenda kala kazu lelo azali akupermettre yo ye en tant que chrétienne amona yo mwana obina beaucoup parce que déjà quand on l'a fait ça image moko ya bokoko ke bokoko eza bondoki bokoko eza bondoki te mboka na biso président na biso Fachi eloko azobunda mpo na mboka ekende edéveloppe Congo to perdra bokoko na biso comprendre Afrique du Sud ba Nigeria wana sotali ba clip na bango presque batala basela mine folklore bokoko ebombaka mboka bokoko esalaka mambe na mboka tomonaka soki bokoko existera te jamais basala mariage coutumier comprendre parce que na mboka na biso bokoko totika ngo musika tozwa biloko mindele tokopia na mboka na biso mwana mukie msu mwana 10 ans 7 ans so amoni tatira afia obenge ndoki mais na poto mundele nga na bina na ba pullman wana mwana mindele bazo wela kanga no photo pourquoi amoni lo mo est étrange mboka na biso faut gouvernement surtout ministère de la culture faut basala ba festival mo etali folklore bokoko ya mboka na biso au mona mususu abi no mboka na été mais biso to fréquencer na français français za mon libande za premier te faut envoyer bon mais ngai malgré nazo ma chance wana te oyeba mon mboka mais na yokaka na botami na 3 langues chiluba mongo na musakata balangi wana tu wana na yokaka ngo na lobaka te mombo dina munoko kisakata aje na chiluba bish alors na munoko ni susu na kimongo ezani na kimongo balobaka bamongo so opesi mongo soki kinya yo donc c'est lo kikinya ça veut dire mbote yango wana soki kinya na bamongo nyonso soki kinya na bino olobesu nini aje donc pour basakata oui na basakata pour comprendre que toza vraiment la kati ya culture elimeka un peu ko aider biso to comprendre différence oyo ezali entre magie parce que tout le monde a mindele basala la magie biso to na bokoko bato bele bameka comparer yango te so bando tala concept ya l'homme noir ya congolais tout le monde a basansaka nyonso eloko moko et en fait zoboka ngo nyonso na kindoki na sagesse onga na nango ma classe na tangi pona nga magie ezaka mensonge magie eza lokuta mais sikoyo folklore bokoko eza pouvoir mobo ya pays vous comprenez chaque pays ba na bête noire na ba on est biso na Congo to na okapi to na bonobo to na ba gorille comprendre ba pays honnête ya ba Amérique bazaka na ba tigre ba pays mususu mais sikoyo biso na Congo mundele aza na magie mais et comme c'est riche et comme c'est na mbongo ebele net ba David Copperfield wana américain asala ka magie za lokuta magie ba yoka na ba eza asali eloko fa ba kota déjà ba planifier to sala boy ba remonter mais beaucoup eza déjà ezala déjà namoni osala ba spectacle ba moto ezandeli parce que ko moto tiongo na nzoto ndongo sala wana na ebite soko pesa bet kitenge ba image ala ça et ça penza ba téléspectateur na biso be aussi moto tie ele kandeni boza boza da biloko so te zaka moto maman olexi na liboko nga tangu na yaki na ballet premier jour na kota ballet vu que naza na talent eloko na lingana sala na lingana se focaliser vraiment na folklorique eza nini folklorique eza ensemble ya ba tribu tout déguisement te na tibo benga ngo folklore na sala na sa musique traditionnelle sikoyo tant na kotaka na eba kobeta mbonde ya ballet te na eba ka ocha moto te na eba kobeta madimba lokole te mbonde ya bakoko te na kota mana profondeur na lingaka mana yeba vraiment nde na koma ko sala mambo wana ezaka juste ba symbole pour la traditionnelle ya bokoko bokoko ezaka na kisite na kibundo kite bokoko ezaka na ma symbole mo boye opesa ya lokola mwasi mobala ko bala mwasi basenga makasu banini c'est ça donc opesi ba biloko opesi mutu ba biloko mutasali ba biloko poko mo sala ngo fuma sumo monke nini ya moto wana mbosaka nini utari eloko avantia eloko moto
to ezaka bokoko kaka eza inexplicable te totiaka eloko te eza nango kaka juste symbole va apprendre yo eza répétition répétition eza mère de la science ozika te nayebi te so abeti te baimage wana ezali baimage ezali mais moto aza nango ase déplaceaki mais aza na bafoto nde kaka ya bamoto abeti te nga otela biso bafoto wana vraiment cher internaute botala spectacle onga namona moto na kati ya nzoto ya moto mais nana motu moko nayebi aza mpe kaka lokola yo asalaka bakope mais azika na moto akenda osala kope wana atie boye nayebi so moto epela ye na nzoto ekomba benga intervention baye kosopele mai ya moto ti lelo azali na bacicatrice azika mpenza abeba wana ezali eza riske ya mosala tu ezalaka na riske aloba batanta ye nde ata bino nde bosalaka mosala ya journalisme boye eza mpe bosalaka mpe mosala mpe na riske mpe nga mpe nazika mpe naa mpe na bacicatrice na nzoto nazika obwaki moto ezongeli yo porte bamekaka mpe biso aza eza bokoko mosusu aotala mosala osala bato baosepela na yo mekio na mamo boye eza riske ya mosala bokoko parce que toloba ya bokoko est ce que bokoko eza kindoki bokoko eza kindoki te soki bokoko eza kindoki mariage coutumier ezalaka ndenge mariage coutumier seke eza kindoki sino lo bayoka bato baotala biso baomona mariage coutumier eza kindoki te bokoko eza kindoki te bokoko eza kutu bien nde mpo na ngai ezalaka bien nga so un jour nakomi présent ya mboka oyo un jour naosefocalize mingi na folklorique na culture na biso ya mboka différence eza nini entre kibondoki parce que bondoki nde renya entre kibondoki na batribu moko boye toza exemple bolimbisa ngai peuple bayaka par exemple bakongo bakamwa bondoki mwa makasi ozomona différence eza nini entre bondoki na kifolklorique kibokoko ezali ensemble ya batribu ya lokola RDC non siko RDC wana papa na biso ezali drapeau na drapeau wana econstitue bapays baprovince ebele siko chaque province bana façon na bango basalaka na bango siko nga muluba mpona bala mokongo naoya na tradition na bino nde bosalaka bosengaka boye c'est ça tozongaka ma na authenticité tozongaka ma na kibokoko ma ya mboka bokoko eza kindoki te mboka na biso ezoévolue te mpona makambo oyo président Mobutu à l'époque Zaïre ezalaka puissant pourquoi po président ayebaka valeur ya mbonda ayebaka valeur ya bokoko ayebaka valeur ya culture ya mboka totika maputa totika biloko ebele suki oyo ezalaka ya kokanga na singa ya pamba tokanga yango lisu te basi bakomaka kabelo comprendre mais sikoyo banigérien sikoyo nigérien aliaka fufu aza star maolia fufu na mboka na ye dongo azolia nigérien makambo na ye presque ebele asalaka kaka na tradition na bango na nigérien basalaka mingi bazwaka mariage coutumier lokola fête mo ya monene qui est religieux na civil c'est peu ça alors carrière no bandi yango depuis 15 ans, c'est déjà combien d'années à carrière? C'est déjà 10 ans. 10 ans de carrière. Ouais. La difficulté, nous la difficulté, c'est souffrance, nous il y a relié aux gens qui travaillent, nous ne pas critiquer, nous ne pas surtout dans le biso, à taille de gens, comme nous avons niveau de camarades. So dépassé comme rare fiona comme boy critique dans le monde ba congolais comme na bongo siko ngai so na zaki na laisser faire na musana sala kana tala ga critiquer na boy na sala boy na ngana tika mais tellement se focaliser na musala na sala ka nzambe na bota na famille mo eza pauvre au lieu zanga na ngote comprends mais bachanga talent mo boy don mo boy na kati ngam na otombo la famille c'est un peu ça alors avantage ezali na monde ya danse surtout na ballet na sala ballet boy na kutana président de la république na kutana président Fachi boy président Kabila boy ba ministre na kota na place musu na vie na ngaso na no sala danse na kota mais à travers la danse na kota la place wana pe na kota ngo ti lelo na tia empreinte na nga partout na kindaka
babi qui est artiste pour comme artiste ya comme mo boy eza babenga ngo n'importe qui te pour un talent mo boy botama nango déjà elaka mo boy babenga artiste na nzela. Alors danse ils ont représenté ni pas là. Danse pour nous représentera amour. Ouais, pour nous ça amour. La gaieté, plaisir, sentiment, mais en tout il y a bien dans la musique, dans la danse. Et comme il y a des choses à baninga parce que ça là beaucoup de moments où baninga peut avoir des thèmes ça na mon roi comme na gindo ya na simbi loin. Oh et tombarako et tombarama. Moi ça na mon PC mbote à maître mécanicien, maître Tondo, maître Isaac, maître Soupa Pazana bayebi. Moi ça na mon gloda teka ba pina mo konza ba dawa. Jogo suri ku taibisa ngai ah to vandaka boye moto na moto na monoko na sa vidéo na téléphone. OK. Ba esanga wo ngana wo mta bakisi. Na wo mta bakisi wo ngana wo ma mta ba loge na esi ba ngote. Te eza to sangisa ngote dans toute chose que to salara protection de la important. Et on a bosangisa. Te to sangisa na kolo ba na kisite. Na pe na kisite mais na na nga pe personnel te bon on a bon docteur protection. OK. Pour na pas nzambe na pas satan na ba sala ra makila. Pour nzambe pour racheter mon kila c'est nga faut se sacrifier pour moi tout a sauver. Si on nga pe na na sala ra na batanta nga na uta na pe na mutu mo boye ana makamu siko so na mutakala. Moteke na okende. Siko na linga musana ngana bomo zongo roi papa na ngana maman na nga moi so OK na yo pour moi na nga Glory Gogan maman ne sara balimba ebi malgré to zalaka na mamu ya nini te mais na comment focaliser mambo ar na ngai na linga pena va na mutu mo bo azana un plus na vie na un plus to pesa marambo yo mona ba américain jamais bala na mutu mo azana n'importe qui te Beyoncé na Jay-Z ba bala ni parce que déjà 25 ans de mariage. Mais le monde des États-Unis, ça la boulot un contrat. C'est un peu ça. Alors, et combien on peut déjà ligner moi si à telle garçon là qui mon connaît. Et maté. Hein? Bah fait nous où devant ne pour car il na banga il pas yo qui se lien na butu pam. Pour mon gars ba bilo là tio. Maintenant on soit mon nzela. Là, tu m'as le roi son américain, mon bois, comme moi. Atali. On a ma ça dans famille, on a côté musique est à la propre. Musique est à propre, pour peut-être bien dans ma rambo bien. Na ça la rafia mais so pour na mambo la manaza. Alors traditionnellement parce que tant que combat Rafia il représentera nini? Rafia en vrai dire Rafia ça eza na ba luba Rafia eza ba luba na ba mongo chaque tribu ba na déguisement na bango na habillement na bango nde ba lataka ba luba ba se focaliser mi na Rafia pour ba luba pesa ka fox na détermination yango na la plupart ba luba ba la déterminer na vie muluba c'est le savoir faire na le kamo boye ba luba ba lataka mi Rafia ba kongo ba bina na maputa so na kepa ba pende ba ta ba kosi wana eloko la lion po penda bina la lungimo na ati kwani eza ndenge na bango po mu pende aza mutu mo boye aloko la espion mo boye à l'époque c'est non ba histoire po to kota ba histoire oyo kota mana profondeur ma source ya folklore beaucoup vraiment ba ekonda babina mingi na ba nzete ba kombo bambuje ba ata lokola ba léopard baby simanzoto ba nini c'est ça. Alors ba mongo bangala babina mingi na Rafia bango Rafia po mabina ya balé ça mabina mo boye excusez pour na terme ça mabina mo ya mbeto création ya balé et ça mabina ya mbeto eza mabina mobo ya li conjugal siko bakoko na biso nde bayaka osala ngo po nini tokosala mabina mo te basepelaka nango po mbonda eza ya lima mbonda so likolo eyindi babetaka yango te na mai babetaka mbonda te
so beta mbonda te ko simba ngote balé te mon so abeta ne mbonda ignorance ignorance bokoko ya mute simba mokili sans bokoko linga mokili linga sala maté sans bokoko mokili linga sala maté po Yesu tonga ya akota na Jérusalem ba mbaka na mandala la na maputa koko da yango wana ba mbaka ete na ba parfum onite batanela ka maputa na mandala la so muta kufi bacha symbole ni mandala bokoko yango wana. Alors deux ans appel dans bokoko na yo bokoko na biso l'interdiction ezali ouais eza ma belé na mon no ya folklore nanu premièrement des choses dans masanga na mela metro te so pe na yebi ote na mela masanga na yote po na bina abuna pe na bayini baza balinganga baza mais na linga bayini na ke batu balinganga mingi na linga trop critique ke batu bakumisa nga pour ça bakumisa nga orgueil na koma imbécile na linga critique ça la nga ke na personne koma ou non te c'est ça. Alors interdiction pendant le bas interdiction c'est moi si nga so moi si wana mabe so na telo na fin de abino eba pour sans souhaiter nga déjà éveillé na komana na mambo wana déjà na yeba ke fio amu mabe amu malamu fio funa zana e fio funa zana e fio funa zana ete camarade funa zana ete entourage nanga puna na ba camarade te na famille kaka bando nanga mibali musuto kola na bango mais camarade proche bona ete donc dans la souka muke mission na biso ya mokolo lelo alors ezaki ndenge ni na ndako oye dissection na bango ndende bayeba ke eli a commencé ba danse traditionnelle tant ba yoka ki on tout ba mona ki pour la première fois bazo on ndele bazo nouvelle wana ndele na ndako bando boya kuna sa danse pour part danse j'ai étudié na suis diplôme na D6 électricité générale dans un ingénieur on a la langue sur la système on a ba danse na même que je fonde une famille na zongeli mamba chic wana tangi ma mais maman leki na ngai Sandrine Monunu ina benga raé mais yemtu aloba na famille ke fona kende ina pona tangi pe na ina na juma formation na sali na ina na sali batterie sali percussion na batterie na grammatique yemtu aloba ke fona kende na kende ina pa tala na ngo ba famille mususu ba mboka na biso bana bakoma bakulu na pourquoi ngile so mona za mukie âgé déjà à 5 ans 4 ans batala déjà venir à mon soi za mukie ba Lionel Messi boto une famille pauvre mais Lionel Messi comme star na monde pourquoi maman na mona ki mona ngaza beta bale minga simba bale mona na tango boti mona fotala déjà et le domaine ni alinga mingi ilo nya saka na mingi comme forcer esprit te ombouyer esprit au ça tellement ça commercial pour moi n'a pas ça commercial mon aime ça na maele wana te mona ombouyer mon esprit mon esimbité mona omi kuluna bien mona omi ndumba ba parents na biso ne ba sala biso mabe mais siko ngai ntala ta na ngo batu ngasi OK star na habité fona ke ga na sala ga musique na sa danse na danse pe ngo pe ça malé nzamba osunga. Donc les athées mon seul sur moi spectacle à moi le tout le monde en ningi doni loka pour moi même tout ça on peut ça plaisir on a bien dit on est donc moi spectacle là qui a été madame spectacle ya na oyemba le moi mukie na ça on a pour na yo ba spectateur ba c'est plein même soit bête on peut ça moi tant qui va te clôturer plateau au mboko boyo Kevin na mana ange c'est vraiment la maman luka ange comprendre ange OK merci beaucoup c'est ça c'est un grand plaisir na bonne to subisa maso na biso ya mokolo lelo mais pas to ka bona question ya suka ya mutu ya pourquoi makolo ngulu parce que peut-être non nyo sona remarqué aka makolo ngulu oyina lipopo no mo tiki pourquoi ta na plateau o tiki makolo ngulu pourquoi makolo ngulu makolo ngulu eza beaucoup kolingana no respect
koko eza na bacondition moko boye emema ya na bandenge nango bato amona yango ezaka mosala salité mais eza na badiscipline moko boye moto oyo abinaka folklore amutu moko azali discipline na makambo. Merci beaucoup Eli ezalaki esengo mpe plaisir ya monene ya koyamba yo na kiti na biso na mokolo ya lelo na sur eza mbala ya liboso mpe mbala ya suka te tokabana deja mwa liloba ya suka message numero telefone na yo parce que osala baspectacle malgré yango te osala baspectacle bato baa na posa na yo barejoindre yo ndenge nini compte Facebook na yo numero whatsapp silisaki mwa libanga soki ezali numero whatsapp na ngai eza plus 243 82 491 98 64 82 491 98 64. À part wana so oza na posa na ngai ya lipadre Eli aya na mariage na yo mpona sala basoirée ba mariage baspectacle ya ba mariage bacollation tous les minoro danse tout so obengi nga na telefone okomeli nga na whatsapp naza wana okomeli nga kaka tosoli tosala mpo naza na groupe na nga mpe ya folklore tosoli soki oza na mposa encouragement so nini naza na Facebook na nga ezala kaka so omika Eli Lumpungu omona nango. Alors dédicace, mot de la fin, message na nga na olobaka ke mboka na biso po tozonga na bokoko na biso important nde yango wana mpo mboka na biso ezwa sens ya vie plaisir ya mboka na biso eza folklore tika bokoko mosika yango mona talasalaka fali na rogaroga baobeta na bango mais bazongi na bokoko pourquoi musicien wakomi ozonga na bokoko eza fali yango mona makambo nde ekendaka de l'avant. Ouais, faire rigolo appelle le padre ya beti mwele o mombe wana yango ndio pesa. Ouais. Koko eza fort. Moi libanga libanga ma obwaka ma na pesi kaka vena nga shaka mbote. Na bien avec mon papa, on t'appelle nga ba conseil petit na ngai cha esprit. Na pesi maître Isaac, bato ti botala ngai, moi na ngai, bébé Glory Gogan. Ndeko na nga Chanceline Mokango, Audrey, famille Moli, famille Lupungu, famille Abongi. Sarah Balimba, PCP Mbote, Kota Zali. Chef na nga Médé Dorta, famille Moja pe na PCP Mbote. Merci beaucoup Eli Mpunga et Lupungu. Ouais, ça veut dire il a fini Lupungu. Lupungu eza lokola beaucoup, elle lokola kisi quoi. Ouais. Elle aura un pungu. Abongisi weza na kibuna na ngala bangombe. Bangombe, d'accord. Merci beaucoup Eli Lumpungu ezalaki plaisir monene ya koyamba yo na plateau na biso ya mokolo ya lelo ni na onte ko lobezali mbala ya suka te to pe mbala ya liboso te donc de temps en temps à travers le message na bino ba demande na bino azonga so na kitso poto beta masolo na maimatali danse traditionnelle bu permettre ngai na silisa masolo mokolo ya lelo na kopesa mbote ya monene epa ya la grande dame la parisienne moi sur la fandi na kiti ya bonzambe ana stela mambote bele ba gros bisous so moninga kitoko ya mokolo ya lelo pesa mbote na Abel Kitenge pourquoi pas na Blaise Dipengi depuis quelque part. Quant à moi je vous dis au revoir et à très prochainement.